maintenant biso tozui vraiment vrai quinois tozolia te. Pour ceux qui papa Tshisekedi, si on a besoin de se foufouer comme ma priorité, vous contrôlez le pays. Foufou 170 000 francs congolais, presque 80 $. Ça se passe où? Foufou Mozo Salama wapi? En Australie, to ezo futa avion pour ya awa to ndengeni. Organisez votre pays, ça c'est le paradis du terre. Mais si vous va distraire bino, battre bino un mauvais ambassadeur na musique, chef na ba na ba théâtre, chef na ba soki masombe de brende, soki yandi mosi ba vilain kaka, ba tumobi longo ndire ba safu. Toke kota politique, chef ba parlementaire, vient boss. Féticheur. Auquel côté Sénat ba féticheur. Le président ba kenda no koto mo na ba photo na yo na ba makolono. Ba no kota na ba makolono. Yo sakala na bato wala. Awolo wate pa keno ma place mo ba longoli bilamba ba ndiko prier. Na kidemo a condition. Donc président de la République à Congo ko kangisa no nzoto te. Si ba kanga. Mbote bandeko nyonso ya mokili mobimba o bolandaka nga na KTJ Culture Africa. Ezali ngai ya bino Rasta Mamona, Ngunza Mamona, Man Mamona, bakombo nyonso bobenga nga na ndima kaka bamisu babenga nga Rasta Man Mamona. Kataka Rasta Mamona to Man Mamona. Na respect naza nango na pesi mbote na ngali boso. Na John Makese oyo amatsanga na etando na ye oyo na kati ya plateau na ye ya KTJ News esika tozomona ingénieur Munazali Mbutatoko sénateur azali sengope ya komona ke bureau na biso eza kovimba ezwi mama secrétaire mobimba oyo abando contrôler ba arrivé na biso kozonga na biso. John Makese koleka na etando no ezali kokangisanga mutema kokomisanga mutema munene makasi po bifinga o ngana zozwa ba menace o ngana zozwa na telefone nanga na batumu ba bilonge mona na bate ba pele inconi ba dernier yuma kutu ya solo po mutu abenga ka se présenter. Allo moi c'est Man Mamona John Makese, comment vous allez? Wana tokoyiko sola bien. Mais yo ben kaka mbala moko bandi kaka koloba ba n'importe quoi. Ya liboso na pesi sumbote na ngai na bienvenue Lukenga ici kozali pe na grand frère na ngambuta Selio Bams Bamenga ici ka bozali tant nyonso boza pour s'abonner bolandi nga na KTJ News Culture bolandi bozalaki na ngai na KTJ News. Lelo bolandinga na KTJ News Culture esika bozali vraiment bokamwa surprise ya ba mbote na pesi binote meza ba mbote mbuta na ngai Selio Bams Bamenga na bienvenue Lukenga esika bozali na mabota na bino na basi na bino na ba camarade na bino na pesi ba mbote na pesi sumbote na ngai makasi mingi na kokompila le kaso muntu kiteka grand frère propre ya mbuta toko esika zali na pesi sumbote na 5 étoiles esika ozali batelanga bana batela libala na yo kola na mobali na yo okolisa bana lobi bomona bomengo bambape bamonisi batata na bango ba Neymar ba joueur nyonso tozomona ba Luisa ba Wisa ba Kebano bazebele ba mbokane donc bokolisa bana na bino na bomoko bolanda ba discordance basi apoto ba rochate ko kabwana mibali tellement ko kite abeli AVC sankaye ba kamiloki aloki pe na foyer na ye donc na sengi na mama Brigitte Anani esiko zali restaurant na yo bate bele ba benga ba wiba ko yakuna na Vienne ko ya kolia ndeko nanga muka benga inga lobina nga ndeko nanga muka la Brazzaville alinga natanga kombo neta bimani nga ifuna ndolia pa Brigitte Anani polo bia tumba ntaba danser atumba bitumba tumba danser. Portes à ouvertes à la prochaine bon tinde la nga identité non natanga un mouvement bien. Na pesi sumbote na bana njili bana bandal bana mokili mobimba na B7
bana Angola, bana Brazzaville, bana Afrique du Sud, Australie na pesi bino bambota to. Nazana 4 sujets ya koloba. Lelo na koloba 2 sujets na émission oyo. Émission ekoya na koloba sur 2 sujets. Mingi bolobi na nga man mamona pourquoi zo benga be star na biso ba anti-valeur. Titre émission na nga, nous sommes obligés na Congo to écarter ba anti-valeur. Au pays na biso ke de liboso. Yum toza na poto, soko yebi sens ya anti-valeur te, yebaka ngo ke Congo lelo so toza on se retrouver boye po yo se retrouver na poto, au passé vie na poto, eza suite ya ba anti-valeur oyo to vandaka na bango na kati ya Congo, baza na politique, baza na culture, baza na vie sociale na biso, baza na ba faculté tout ya mboka. Soki olobi ke babengi wera anti-valeur, ezaka wera te, natangi kombo ya politique, ya ba politicien, o baza ba anti-valeur, ba o continuer tileo. Natangi kombo ya ba anti-valeur na théâtre, natangi kombo ya ba anti-valeur na musique, na Sénat, na parlement, na résidezo, na SNEL, na la police, na FARDC, na médecine, na bazar, donc, au moins, université, ça la rende moi. Ils ont la faculté à pharmacie, il y a droit, baki sa etikali. C'est pour cela que na Congo, ce que vous comprenez, que Congo, le réseau koufa pour la anti-valeur, d'abord, la musique. Et ça arme moko et circule chaque jour na ba oreille na biso. Et ça arme moko e kotaka facile na cerveau ya mutu. Ce qui Congo est détruit. Na ba cerveau na biso so etoza détruit. Évangile les anon bien té. Culture na biso musique na biso to yembela ra basi. Na moment bango bazoyembela basi banzembo na bango eza plein de sanité ezo kita na ba foyer na biso bana na biso bazobeba bosi ko bango bana na bango bazana ba facilité ko zwaka ba visa bakende Europe ko sala ka betidi kuna pokuna ba radio Europe ebeta ka musique ya pa pambate biso chinois yena mboko yo atiena nu écouteur 1500 francs pour muta yoke la musique. Musique ya monini ya boyoka, danse ya monini botala bato barobina. Comme anti-valeur pe bazana kati ya RTNC na ba chaîne na ba télé ya bato na mina pamba wana botala ba marque ba clip ba tiela ka biso. Po bana na biso lelo balata masumu wana, balata buzo bana na ba cerveau. C'est ça, c'est pour cela moi j'appelle les musiciens, ce sont des anti-valeurs, les premières anti-valeurs. Et ils ont circulé le message. Mais quel message? Un coup, deux coups. Soki olingi kosokola soki. C'est pour moi, oui. Grand frère, moi tata na moi koko confia ima. Soki mane kwa ya mtoto. Kia mo koko togo ya ndeli. Sokolingi mbule. Sokono kisambule, Nicolas Tolo. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Il faut qu'on la mette à Saleli à couvrir la grille devant ceux qui garçons Moukendi, pour les Moukendi. Au moins, il y a un anti-valeur parce que mon temps de l'émission à sa patron, il y a un journaliste aux pauvres. Il fallait condamner que vous êtes en train de détruire nos foyers, la bidonville. Il y a encore une explication à côté. Au Benga, nous sommes d'abord il y a un peu de
ekotite garçon moko na ville mundele ya omi abibino mpe bokozonga mokolo nini mundele ya omisien atia ye moi oyebi bashege ntango balanda jipa baomisien wana rezema bakomaka pembeni ya bapolisi oyo bazala kota banque centrale wana mais ce qu'on confie dans la bande de nzembo wana bande otya ndenge ekoti te ekoti. Vous connaissez, si vous mettez un blanc comme ça à Moussaloni. Alors les anti-valeurs à marque, on a même anti-valeurs, les gens qui ont détruit nos foyers, nos enfants. Nous avons là coupé la décivilité, mais comme il a, on a un système inésodé. Bon, on est normal. Tata marque, ça c'est un homme. C'est un anti-valeur dans notre pays. Alors, quand on compte la musique, ministre, premier ministre, honorable, ticket $100, autant la concert, on a cadre, comme vous avez un concert, il y a anti-valeur. Et vous, les cadres, là, vous êtes aussi des anti-valeurs. Bon, je ne sais pas comment vous Yuma. Babino bayaka na TV na ba YouTube bayaka kosekisa babino ngala ya kosekisa babino te na frata na pete batmo baza ba tivaler tozongi kote ya garçon wera tanga gangi bana ki avi baetse ga élection 666 vivi misaka à la quel c'est quoi Moukila, suivez les guides. Maintenant, il devient un démon à laquelle Banaki va signer Moukila, suivez les guides. Mais ma petit on a Bill Clinton, ma CDO, ma musicien, tout ça dans l'orchestre. La mine va dans la bande musicien. Moi, on a contaminé bien à Béli. Tant que débat dans le ma petit on se va pour la vérité, mais là, dans mon équipe pasteur, moi, je suis guitariste à Kofi, ceux qui font et Gilles et font. Makamazolo va pour la Kofi, mais c'est un type à battre. C'est un diable vivant. Petit monde sous celui le pays, soit Québec pas ouera, à Outara soit pas ouera, à comme le baba secret, on m'a capable de monter dans l'orchestre de Bangola. Mais partout, on a pas tout. Ah, c'est le président de la République. Il y a pas de monde. Naïe président a dit son excellence, par téléphone, ben président son excellence, à la camarade na yote, bino banane. Na son excellence, na yaya, et l'on y est Yaya Félix. Na son excellence, la titre, na démon. Excellence, c'est quoi? Et l'on dit ça, na la lemba, lemba solo. C'est comme s'il n'y a pas un gouverneur. Et la jeunesse congolaise, dans l'ignorance que nous sommes, nous n'avons pas de papas riches, nous n'avons pas de papas patrons, nous avons tous, avec nos papas, nous sommes des pauvres. Papa Zobela, famille Zoluke, et sa TV, pour pas mettre ma papa à l'hôpital. Bah, comment la citation là? Alors, vous venez de l'Europe. Vous êtes notre grand frère. Vous dirigez le pays aux Akinois. Appliquez Kikinois. On ne travaille jamais n'a Kabila. Jamais, never. Tout le monde appelle nous Congo. Et ça va moi dans moi site. Hein? Bino vous êtes à l'aise dans votre foyer. Bino vous êtes à l'aise. Hein? PDG Wabe Lorango. A coup femme le la otambulana petit nanga ya rasta des allées. Kamale. Kams des allées. Natuni oh mais wana kara PDG wa belo wana banani o banana atika oh atika banu suka zalaka yaye ngauna kaisa ike asa tata na Giclès tata na Jordano tata na Brice tata na Mauve tata na nani basé belé mais na moni sous seti mo organisé papa kufa mais atiki mwana moko na mutu kombo na ye Jordano asisi licence na ye atiki Brice petit nanga mususu comme azala bogara lingine makamba ba poto kuna kendane poto Giclès wa belo avant d'aller na poto sali place aux ali
Mais au tali vie wana kufi, vie wana zalagi universitaire te. D6. Na yebi nenga zula diplôme, tanga zoka diplôme, tatana wana sombila ka vélo course après yo le vélo accident Renault 4. Papa Sirop paix à son âme. Tatana Gabi Wabelo na Rambo Sirop. Koko ba brise. Papa na biso susu ya quartier. Organisation wana vie wana akufi atiki ba peti wana bazotanga kare kenda kozwaka bango ndeka père atika ba ordre ba kenda kanchik chauffeur wana kaka o père wa PDG sombela ka lupango ye wana kaka donc ba chiki kolia na bango ndenge ka tata zalaki. Et comment maintenant biso tozui vraiment vrai quinois tozoliaki? Pour ce zalaki papa Tshisekedi. Si on a fait ce foufou comme ma priorité, vous contrôlez le pays. Foufou 170 000 francs congolais. Presque 80 $. Ça se passe où? Foufou vous salama wapi? En Australie, to ils ont foutu un avion pour y awa to ndengeni. Pour comment on a pris one? Alors grand frère, pour organiser le pays, ozo banga pour benga na arrêtez la musique là. Si vous voulez pas la musique, va pas jouer au combat. Moi je vais changer le combat. Votre musique c'est la musique de lit, de bêtises, de sottises. Vous connaissez ça? Vous êtes le président de la République, petit moment la liste qui vous tient na yena mboka o babengi kombo héritier et legiti na réseaux sociaux na moi ça va talibala azo ça il a moi si a président na biso nzembo azo yembe la président na biso direct camarade na ye et bon mutu soka to benga excellence to ko benga ngala téléphone batu nzamba tinda la kongo ba vérité bazali notre président Félix Tshilombo. Jamais tu vas accepter le monde entier congolais nous sur place à jamais accepter au travail dans la mer mais nous pas ça net aux hommes qui sabango comme ce sont des flatteurs et comme qui n'a point beaucoup n'anda qui une émission mo net comme on commissaire et puis président pour voyer baba toi tout balongo kate pembeni no baza batata mibimbala banda mo putu azalaki ti lelo yo susoye bango bazaka ba tchayo na gwa so yebi gwate ba tchaka yo na kisi. Si vous battez mingi bayaka pembeni na yo, bayebi vraiment que bachao na bois mais bakoka ko délivrer yote. Bato comme là, oh président Sénat, acha président na bois, a kolonga place wana te. Oh président ya parlement, acha na président na bois. A kolonga place wana te. Oh directeur à cabinet, aïe baba l'arme, a kolonga te. Quand c'est ça ce qu'on peut vivre sous les puissances du mal. C'est pour cela le président a toujours eu à kolala. Ato yibaki bientôt tout le monde na ba réseaux sociaux grand frère nanga Jekoko. Musala ya 40 000 $. Na 48 heures babimisi 1 200 000 $. Na 48 heures po bobongisa wileri. Ba pano wana na sai la kaba batu na sai sombe la kaba ferme ezala na attention sai ça on a 40 $ na ko komana banini mais bon na trésor public bobimisi 1 200 000 $ na 48 heures. Alors si le gouverneur dans la 48 heures a zoyiba déjà 1 200 000 ministre finance, ministre budget, ministre économie, président de la République et les autres. Moi j'ai vécu beaucoup de pays en Afrique. J'étais au Maroc. Le Maroc, ils ont fait aucun miracle pour pas comme ma propre némoine. C'est leur sous-sol qui fonctionnait. Le Maroc s'est construit par les Marocains. Tout le monde a 10 millions des ingénieurs na Congo. Nous sommes à Angola pour Anini. Ah, avant comme Mukonzi, tout comme la poste mobile. Il faut pas faire le fait là. Mais ça devient où l'esprit de démon là? Autant de classes, nous va foutre le Minerval, Banini.
okoya la société moko soki Vodacom soki antenne soki nini bazo proposer na nous classe te bazo proposer homosexualité parce que votre Dieu c'est un pédé. Il y vivait avec 12 apôtres. Son mari était, sa femme était Pierre. Simon Pierre. Parce que non, c'est le système où on a 3 heures du matin. Bah, tout baladi, bah, on va la monter. Avec beaucoup, ça va dans la Bible, que, oh, Moïse a kitaki, Elie a kitaki, bah, kotaki na niwe, bah, kotaki na niwe, bah, kena na sima ya tombeau. Pédé de votre Dieu. Alors, le même Dieu là que les missionnaires au Bayena Bamona Congo, bah, même nous sommes un système, à tous ces universités, ça il a mboka oyo, il faut passer au système. Au comme PD. À tant que aux experts en matière nini. Surtout Banabasi. Partout où que nous nous sala, il y a un babar il faut kangama. Babar il faut kangama musique kangami. Tout vendana nous à 10 ans. Baba nous changer bateau ina bango ba verso. Si vous acceptez la musique là, vous êtes tous des démons. Na kore bolo kana musique ni ne betao. Na chini musique ne betao. Musique je la ba pipe na metu okomona jibete kuna longole na batikana na ba poil okomona petio bato mutu fabriquage sokina ba komba ba musicien ba ndelo ngwena ba we komi na ba F donc to moni maki pele côté na kata musique. Fait fali, fait faire, fa fabriquage, filer soki filer soki bina filer soki filer soki na. Diemba soki na. Ba demo ba diamulu. Beaucoup de signer ba pacte na bino. A complicité avec bateau yokisa biso ba nzemba ngona assassin. Na nini na babenga bango banani na censure bo accepter na mabele ya mfumuki mbangu obo sangisa na Jésus Christ obo sangisa na franc-maçonnerie obo sangisa na Rose Croix obo sangisa na kimbanguiste obo sangisa na catholique obo sangisa na ba toutes sortes des églises madesu pesa ba sorte belete so boko mulia madesu ambwenge wando nini bochamuka na nzungu moko bolambi bolia badiara nene do ba servo na biso bela badiare babomi biso to yebi nzambe te nzambe ba yela biso ya ba maître PD. Je vous confirme mutabanda ki PD na kata Bible eza Daniel botanga évangile à Daniel abandola nana inambete après mutaye ko inspirant bien sous Jésus Christ tiki ba Pierre banani ana mibali po basala na Congo azala cadre azala na haute fonction et communauté classité et comme apesa sima mais quelle culture o ba yeli bino tozana ba mbwa tozana ba nyau tozana ba lapin tozana ba soso d'où vient cette culture o ezake soso azoyeba ke o soso bali mais yo homme, vous dites que vous êtes l'image de Dieu vivant. Mais comment vous devenez un animal devient un homme. Même un animal ne peut pas coucher un autre animal, mâle ou femelle, ou mâle. Pour avoir des œufs. Il faut que ça soit un coq, un poulet. Mais comment nous, pour avoir des enfants, vous achetez les enfants, votre femme, un homme. Papa de cet enfant, un homme. Biso tozavuma bana ya nzambe, oyo boomona lelo tozana misère. Bana nzambe misusu basovaka, bamata bavio bakenda ovanda na bango na poto. Deux mois landi bango tikuna na kilitire na ye. La musique. Deux mois landi bango kuna na kilitire na ye. Ba théâtre. Deux mois landi bango kuna na politique na bango ya konde samindele ke ngale ngina former rébellion na nga pona bomaka baninga na nga ba congolais. Yango wana notre grand frère Félix congolais nyonso asepeli na yo ozala président na biso. Mais
votre nouveau gouvernement, ce qu'on s'allie on a anti-valeur. Ba jeunes congolais nous sont dans monde place Boza, na Kisasa Awa, nous devons sensibiliser les jeunes pour arrêter les politiciens. Biso moko bana ya mboka, biso moko ba autochtone ya Kisasa. Ceux qui ont kati ya distraction, papa, bana na biso ba konyo kwa maka de génération en génération. Ces gens-là, ils ont pris beaucoup d'argent. Bake na mona poto, bana na bango balaka na poto. Baza na souci pour aider bisote. Alors maintenant, réveillons-nous. Bana Kisasa bo lamuka. Bazo me jezaliente. To boite to beta na biso bakane na biso na ba plaisir mo belongo na biso ta ba souci ba ya ba salito ba kimbuta ba che. Moi je ne condamne pas gentiment. Moi, je commence par Kimbuta parce que 18 ans de Kinshasa, ça salité. Ah! Moutouamaza vivant! Moutouamaza vivant! Et puis, mon obia ça kayama na bandaro ba enwa. Ah, noa ba bizengi. Nous allons net dans la carte ville de Kinshasa. Boire à papier quoi? Boire à papier. Amende $30. 1000 partout. Boire à papier. Boire à carton. Na Brésil les amis moi na quitté la Brésil femme moko abwaka nini papier ba joka na mona maman moko yene loko moko finir mo tin et koti à quelle place moko tin et bimi. Alors les millions que vous êtes en train de détourner pour changer la ville de Kinshasa et donc c'est ngato bandobon de la bino ba voler béfi et donc c'est ngato to bandoko s'agenouer. Vous acceptez de rester comme ça avec vos peuples ba beaucoup font la malaria. Neti banzinzi. Si les hommes ont battu dans Congo, malaria, paludisme. Pour saluter au bilobotiki na ba commune Matete, Banda, Kasavubu, Barumbo, Lingwala, Cotonou sur la monnaie qui salita dans Yolo, Bandji écoute, Bandji des propres. Ba prince na biso kaka ba bêtise ga ya ba prince na biso wana ya monde mutezo bozo soigner te ba caniveau bouché nyo soala bozo sala ndengona parce que boza bandoki ya négatif bozo linga Congo ya butu ke Congo ya moi mais mettez ça pendant la journée la sorcellerie comme Valérie hein bon valoriser sorcellerie. Parce que si vous valorisez sorcellerie, bon, mais si on a moi, propre au monde à la boutou, bon, tu on a moi, tout misabinoté, mais vous êtes en train de bouffer l'argent du peuple. Bon, vous foutez à SNL, pourquoi? Bon, vous foutez à Résidez, pourquoi? Ma peuple, ma rôle, ma vie, combien de fois? Non, la foutez à Ramota. Bah, tout le monde va vous détruire le pays, Babylone, voilà, va foutre à Ramota. Alors, nous, on va souffrir dans le pays, Babylone, voilà, va foutre à Ramota. Oh, comment expliquer ça quel pays? Attendez, il faut que l'âme bino neti ba nzungu aluminium ba bande na bino pour comprendre que vous avez un monde tombé. Congolais la moussa esprit na yo, la moussa esprit na yo. Technique a bien fali ayena kobeta musique ni na poto. Boké na bino te. Et de bon menacer so ki ne kokene no karaté. Amoni ngode o. Macha léopard me bete kuna ba vide ezalaki. Mais bato boto ndakuna bato yo bolo ba ke botelemeli ba anti-valeur. Bato ba surtout ki la bilengi botelemeli anti-valeur mokoto no ba omona onde niti. Ah petit wana ya beta na faut ba mona pele lona beti ba mokoto ba nini bata ba yuma. Ngele bungi obuangala olo bangana zana poto na timba elo ngino na mona gaona concert afani misu na mona bino na ba concert ba manda na ba combattant misu ba yembi misu ba bini ba combattant misu ba yembeli mukwenge ba combattant misu ba lembo nga Moïse Katumbi
Bamania. C'est ça le pays que marché de moi là. Ne te vite à ma zembe, le popo, biliga, na sangabale. Pays c'est l'équipe là-bas, l'été, pour vous aller, tu vas faire un yabat, tout le monde. Pays, nous devons mettre notre esprit à notre guide. Qui est notre guide? Tshilombo Tshisekedi, notre grand frère propre de la ville de Kinshasa. Et maintenant, ce qui est la pays. Boliko zala unité bo benga na bateau kotsa ba bavi bateau bino boyebi vraiment que il fallait pas bango on dirait boto mais ma bango la ba dialogue net bo solo là il fallait pas bango ah ya bozo biso banani ko peuple bo la mukaba na vie de Kinshasa o ba landaka nga bo bando yebisa baninga na bino ke to koma prena nous ya omeka ko diembi ka cadre moko boye ya mboka na atana ponga bi. Bamuna un exemple. Pour la constitution na bango ezaneti ya robomba bango